epa nanga nga epa nanga eza kombo nanga mutu bien te ata to sola no na butu soko gafe soki ata yo gafe te batu na bine bozana bango ba gafe nazu na kanyo catch na ina na mabele na bambio na se so tiete meto bandi siko guerre batu tout basala ba guerre na batu no basala guerre te parce que nga na kota makambo ba guerre te donc makambo na bango e concerné bato bazara na bango ba ke basa débat nango ba so na ba bomana so bata faire ba moni bata la coste ba l'équipe pour mutu so ayoko ta la coste c'est ka a mutu la coste finga e ba finga mais c'est logique eza guerre à musique ngana zaka na vandi pe bomona pe ba guerre ba petona ba kani ba petona ba kisi njoka ba koti ba nani ba inga moko coup de tête mitrai ba limo mona ngote ngai nde baza bongo nde ba uta boenge bongo so ba potana na za endroit kota te ngana sala pas la poste te ngana sala pas faire te ngana zaka na wera au moment où il dit que la cause c'est moi na liboso ou bien chef de la famille parce que le chef de la famille o ngana yokaki la cause c'est moi na liboso ngana moni pe eza pe le rotina 4 peut-être le roi de la forêt c'est pourquoi le bakango parce que faire azaka non papa lek na limite que moi liboso zo déranger papa lek Nambeli. Attends la prison. Maman vous ça na yema obomi nzora pourquoi on y obomé pour nani au moment ta maman passe pas finga moi na maman mosusu tu étais où tu es déjà assez grande oza bébé ta tu peux erreur maman au sala yo poko komisa ngona bien ote ya keni est-ce que banda ane mo bimbe komi et ce que l'église non nous te beauté anani je suis là ni pour ni contre c'est ça muto akangisi mutu nde mutabomi mutu ma Sophia akangisa peut déjà ferré apporta ferré peut plainte et bandi le loté batu presque mona yango no mona ba mambo belé utaka na quartier matin parce que batu ba uta e uta na ba chacho on comprend que ba acte mabe e utaka mingi na batu bazaka na ba chacho ya balo balo bimela fali obo ya fali muta gubon yo saka na fali agu bon c'est normal il faut ba père ba permis wa ba betaka ba permis pour ça muta ko mbo ya da bimela fali photo talo bien abe sala matin wana encore abe sala matin yango na lobi so muta lobi ko sala matin ndeti muta ba fali agu bongo ba tu ko sa ba fanti ba fali so kazaka tananga bien afinga kata mwana ngati na bengi wata na chombo alo yaya mobile n'est pas un musicien obosani mobile na ya zaka pe vina ovenanga obosani ya solo ndimi pena boye koma boye otalité na okaka pe mukomsuma mna ba stade de martyr alobela kawo ozaka te nga na monaki le seul mutako longola dossier ozaka wata na bi pourquoi na zoloba mais akoyoka na biti eza nini nango ya yo batambi na kwa miere boye ke bana titi da kabila to lingango te. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach. Très heureuse de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers notre chaîne de référence Congo Mokili. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Votre émission à cœur ouverte avec votre humble servante Fallon et Congo Yaba Fallon. Laissez-moi dire merci à mon réalisateur Arnaud Deyano de Nabiso. Pourquoi pas Batino soit soutenaka et Congo Yaba Fallon. Là je vois Tantine Aline Mwemba, la tata de mes enfants. Pourquoi pas Dr Jackson Nubagou depuis Paris, maman Régine Congolo na London.
Noël Okito ya ba Noël na London na peso mbote ezali pourquoi pas héritier bongo na États-Unis na peso ba mbote ebele comme toujours actualité nde bendaka biso pembeni na bino toza toujours na derrière actualité to sola masolo mo ebele na kati ya wenge libanda ya wenge donc na yeli bino lelo na embe bino plutôt excusez-moi na embe bino Odile Manzaka CPI ya mboka autrement dit soldat ya wenge musique à maison mère directement na kopise mbote. Bonjour Odile Manzaka. Ouais, bonjour donc bonjour à tout le monde. Balinga CP Amboka. Odile Manzaka, moi Sinzambi Kondo 13 Souka film ba ninja. Bakisele maman Morote bivore. Vraiment. Donc cette fois-ci comme Mikolo comme Morote bivore. Donc oh mega golala. Merci beaucoup à toi mon grand frère chéri JP Loboko, coiffeur à Yaba Star, Yaba Leki depuis Paris. J'étais sali à passant. Trésor Lumière, oh là là. Donc, bon début de la semaine à toi, Trésor Lumière, mise en place toujours, mon frérot. Et pourquoi pas président Bilancolo, toujours Nathan. Merci pour Naba. Et à tu me souhaite boire à Bangata, bonjour, bah, peut s'arrêter. Bah, courageux, hein. Bah, tu me souhaite boire à Bangata, sali, bah, peut s'arrêter. Kabo Boakaye. Courage, on va se rendre au peu. Hein, au moins, tu me souhaite, ah, ngape na zelaka libanga yutika moment comme libanga nena lati debo ki boyo moni teke na yo ka chaleur mais na lati ka pona olobelelo mo eza actualité vraiment donc je me suis sacrifié ya ofanda awa déjà eloko za kilo mais na latango na moya kumbu yebisanga ce qu'on avandi pona bando boaka na ka bato okindoki te pena na se sacrifier pona wera pour mon logo na se sacrifier boye pona yi pour obimiselo mo il faut ça déjà bato ba comprendre nini ezali je porte comme ça pour bato ba ki to obimisa morote. Cela veut dire namoro te batutu baza mon dieu moi position na onde yango position pendant 2 jours yango voilà donc na bi keton na lati bon batu ba tuna Odile Manzaka la alati bon poani ma wa si ote ba obimisa générique moko comme nango morote de comme ça la batutu ba ozila siko morote mais to vanda pona mabangata to vanda pena pour information et voilà et pour mon na lobaka mingi na boka ka moke. Au Gabon, voilà. Il y a des différences aujourd'hui. Mon amour, la peine moqué, ma boire en débile. C'est que donc photo les capons à moi message et ça l'ira bien. Merci Bobo, ce jour à toi mon papa chéri, les rois de la forêt depuis États-Unis, ainsi que à maman chérie d'amour, maman Sidéji Mampata, exaucé Gladi, pourquoi pas papi Kakol c'est que tout la montée ma ligne d'énergie. Donc on a pu s'ibino basalam et na koko bosanate yaya moto ya pichumbuku Jabir, na peso basalam ya pichumbuku Jabir, basalam nayo et pourquoi pas ya Jorimbuku. Au comme ça rabasangwe pas ya fils kinkela. Merci infiniment, hein? Merci infiniment à toi, Élisée Bokota Bokotaskan, mon général bien baptisé chez les rois de la forêt, et à Club des Stars, Mobimba de Ranson, Club des Stars de Ranson, tout Basalam, ainsi qu'à notre vice-président, il s'appelle Samim Poyi, depuis États-Unis, on te salue à passant. Et pourquoi pas, n'a pas Sambote, pas papa Alain Milungu, et papa Gingombe, n'Afrique d'ici, docteur Gingombe, n'Afrique d'ici, n'a pas vraiment Basalam. Notre, notre CG Katakata et Dr Pichu Musungu, président Sami et Maître Ninja, je vous salue. Voilà, Odile Manzaka, tout là la rana lisola mon rote babi Odile Manzaka lisonini. Koto ba mona koto zo bamba ba mouvement koto zo benda babi comme sonini ngona bateni kaya ba morote jidango ye makasi lisola mon rote zandeni. Lisola mon rote na biso kinga ba ko benga nga morote bivore. Morote bivore. Morote bivore. Oh combo mikolo na komi morote bivore. Donc to préparer le mot boyawa. Natika to tika ki batpe basa mwani biso zaki peta to utaki mboka to utaki parce que nga na mukongo na musingombe muta intimanti donc on apprécie vraiment ba merci minga ya papa botanga il s'appelle Kaïs Kitoko Kumbi et voilà donc to utaki penda côté à moi mboka na idiofa to se pesa ba idiofa to utaki penda to kutondere silence ezaka na mboka. Oh, biso to tipena mboka to écoute ce silence na mboka. Le roi de la forêt la habité so bien ningisama aningsama kile sa moi bien te et senga ke pe mata muke na Afrique d'ici bon temps roya to robina tour na position morote to za pena boy pas les États-Unis to za pena boy puis so azonga to kende su bandundu to na contrat mo bandundu wana to ke su bato ba sepela parce que moni que depuis la idiofa depuis la bandundu le roi de la forêt natel ko na idiofa te c'était pour la première fois au azaki na ba kedi no miel et ba
la coste Muketonga. Voilà. Donc au esika tokenda ko pesa indusa et puis ba comprenez qu'il est le grand formateur parce qu'il y a qui pena au monde na délégation il y a ba oye mo format donc biso to copier raté quoi voilà c'est un peu ça ba Diofin ba quoi qui goût la musique et bata il y a États-Unis pe batala qui na liso suka ba beta pe moi tour kuna pe les rois de la forêt pe asa moi tour qui opema et ça la bango pe bien donc a roya ce qu'on a mon roté pour to roté batou to roté na ba générique peut to roté na ba rumba yaza moto ba sesa ba j'étais en moni tenir au micro na komi boy na komi na moi problème na lo bana lelo bata judo s'il vous plaît na habité. Moi, si je parle de Marseille, c'est un judo au Naïebi. C'est un club au Naïebi. Voilà. Je parle de Marseille. C'est pas un débat. Donc, je suis maintenant coincé. Naïebi te foni n'topé ça. Bataille à Marseille. Marseille déjà, ils a 0 mètre nanga. Ils a place on na bambama. Donc, on appelle ça déjà Bido Samba, champion de Marseille, Bassalam. Kevin Cheval na Paris. Donc, on appelle ça Bamboti. Ngai, na lo la Marseille place parce que na bambama na Marseille. Mais il y a deux clubs belé, mususu babi bazana ba Kingabwa, club mususu na kanga kombo Kimingai. Donc, comme mère ndeni zo pesa ka Marseille makambo et tout. Donc, j'étais pas passé pour na pesa Marseille makambo. Mais comme todo miselo ko morote, teni onalati, ils à Marseille. Voilà. Comment? Voilà. Donc, naïbité. Non, on peut te proposer ce clip et ça la club. Bon, ça la peine à Marseille, bon, ça peut pas biso. Là, je sais pas, les rois de. On a la tête juste là-bas. Donc, ce que ça la bongo pour la promotion à Bango, pas de souci, ça dépend de où est rançon. Ce que lingake, clip naïe, yamorote, asala on a ba club. Yende sikoyo. Tangu boko ya nda kosola na bino koyeba ke club na bino kombo kingandi to sa clip kuna par rapport à ba promotion ba mettre na bino pe ba yi parce que on a lancé les club on a yebi pe za 0 mètre nanga awa na kasavu donc c'est un peu ça je fais pas ka que po non les até pour la nini mais ba club tout na pesi bino mbote na pesi bino ba salam bien que ba kombo monsieur bungi ba bimia to za fan na yo donc c'est toute première fois tout monde a chroniqueuse à honorer biso à la télévision bilamba biso ba judo à tango na télé en tout cas on te dit merci nga pena biso no merci na sala ngo ponga mo pe naza mutu pena ya marambo bambama et donc nga pena fan na bino déjà bien que ba komba ba club ezaki belé ba tout ba mona ba tie ba commentaire na ngo ba kombo na ba Facebook Élisée Bokota oh ya nini kombo na nini chapeau de même takanga kanga ba kombo donc rappelle plus non merci à mère au CPLI on valoriser biso pena tenir ba dojo tout monde encore tout le temps mère moi ba jip moi ba ni mais cette fois-ci tout monde peut chroniquer moi à la télévision blamba biso à ça en émission donc préparez-vous à conséquent et à conséquence donc tout l'orchestre na longola mututi et le kongo yango magaba bitumba balongola te parce que musique est église té voilà o ngana sola bien na wera na etalinga ité ngana lobi morote nyonso bazamo okozwa so ba macho awe Paul elongwe elongwaka moko teze loko ba jete donc ozo ba kumi kata ba rai gauche tout eza atanga si la musique singa mkono na ngati mkono na ngati bo mona tenga so salinga mission na yo salo mission de lo ba so toucher logo na yo toucher mais nga mâchoire kolongwa okotambola nango lokola bébé okosaigner vraiment donc préparez-vous à conséquent il y a pas de nini nga jusque là non ayo ke logoti donc nga tozilaka moroti voilà morote tozilaka morote babite nyonde comme soso teti makaso comme osimba place osimba te okomo kangisa batu okoko kangisa te non nga kangisi mutu te na likolo makasi batu baleli non nga kangisi mutu te na kenda ende ba libérer mutu. Donc, merci infiniment à mon colonel mal à l'aise. Donc, mon colonel mal à l'aise. Napeso Bassalam, merci infiniment pour la considération et bon problème donc c'est ma sœur au moi je sais pas na son raté mais au moment on a benga qui quand même maluku donc il a essayé de faire tourner mutukanae pour faire l'intervention makambo makasi ndengwana et ba pesi pata 50 ata 0 fronté merci infiniment à toi mon papa chéri mon colonel mal à l'aise mutoleki azarati voilà yaza très mystique na batenya moroto pe na obanga na obanga po keba moroto pe za ba place mso sukaka ndeti kota colonel mal à l'aise komate po munduki muteza wana
Donc, vraiment. merci à toi. Il s'appelle aussi, il est de retour, il s'appelle Colonel Kiki, Raman Kota, Satan provoque Jésus. Et voilà. Colonel Kiki, Raman Kota, Satan provoque Jésus. Et voilà, merci beaucoup. Voilà. Il n'y a pas de Chopanda, je te salue aussi à passant. Et pourquoi pas, Batutu Balinga Odi Manzaka, on a vu que tu as déjà. Toi, la Morote quand? Morote, c'est pour bientôt. Bientôt quand? Bientôt. Après avoir Yanya Maoya Kiti, après avoir qu'on a pas que baptisé surtout pas parce que ce mois en tout cas parce que ce mois c'est sous polémique et ma casse na moi liboso. Oh polémique ezali. Oh polémique ezako entre banana banana. Oh yanga mapesi mwana liboso ndenge nini bana baze belé ya mikolo aponi kaka ye la coste mwana liboso meza na bano ya uta na bango wenge akita na bango na si. Oh balo babongo. Voilà. Non, sauf que Togoyate to sala makambo ndeti batutu. Voilà. Et donc moi je dirais ouais razala baton na ye. Ouais razala baton na ye o ya dinga sa ba mamna Élysée papier mouchoir en tout cas papa zongi hein. Papa zongi. Azonga depuis vendredi. Papa na sa ta une semaine tala. Non, papa sali une semaine. Et puis nga on a regretté nazaki na besoin na za délégation papa nanga mo na tambusai. Oh na l'accès ba venzela ko tambola. Na l'accès ba prince ba partout na nga nazala. Banda tambol bon tambol mabe. Te kota tamboli c'est que ba kota bien. Mais est-ce que ba kota mabe papa tamboli? Parce que papa faut tambola. Mais ba bongi c'est kota ya. Bon, papa na sali un mois bon état oyo to ka boye bisanga. To yiba eloko nani biso. Bon, c'est pas grave aussi. On va essayer de essayer de mettre ça dans ngopé. Donc essayer de mettre ça nango. Colonel Lomeya. Colonel Lomeya. Il s'appelle Colonel Mal à l'aise. Donc voilà. Wera na mamne ndenga salela kango. Ngala ofanda a te pona mambo wera lobi. A lobi le pona ba mission déjà de 1 l'ensemble de Wenge. Moi je représente tout l'ensemble de Wenge. Je suis comme une maman na kat na bango Fabriga Zayemba ki a lobi mokolo na kokufa ba koyamba ngai te ceux qui na vivre sans yo Odile Manzaka soko ke mosika ya Wenge to kokoma moribond. C'est ça. Fabriga a chanté comme ça. Et puis son ayo qui a parti on est ça la ngama ya miso. Il a dit il n'a pas dit que Odile Manzaka soko ke mosika Villanova. Il a dit que Odile Manzaka soko ke mosika ya Wenge to kokoma moribond. Allez-y demander à Fabricas pourquoi Kolo Babon. Parce que avant d'y battant comprendre que il y a des disputes au yaka. Oh batumusu ba sansa au kota mamwanate ba kota ngo pour kabola. Mais au moment où il passe à la télé, je viens pour la réconciliation. Parce que en quoi moi je vais gagner quoi? Ceux qui font na ninga robin on a des pliques ba yo kanate. Ngana gagner ni. Ceux qui na lingi musique, c'est qu'il faut baser na bonne relation. Parce que featuring na bango ko sunga pe biso place motozo boité. En quoi moi fona c'est peut-être héritier na Fabricas base na bonne relation té. C'est que naza wengi à soloté. Moi je passe pour la paix. Je passe pas pour des futilités. Il y a aucun musicien on nga fona senge loko mais fona ko télé na TV. Il y a des bateaux à loko solelo na batum so ba ebité nini baza o ya ko ya pozo para mutu moko pour l'intérêt mon quelconque. Nga na lo baraboy. Si tu touches pas mon logo, je vais passer pour la respecter. Parce que je pose à Moutou. Moutou a fini de rater. Non, attends, on va répondre. Mais quand tu as pété la polémique, il y a des fans. Parce que des fans, ils sont là pour ça. Les fans, ils roulent dans le bango. Ça la people leader. Mais bien surtout comme les fans. Parce que les fans, moi, je dépends des familles wenge. Les fanatiques. Donc, si on a lingi déplique, na lingi robinho, na linga na linga rawera, na censé à revaloriser ba valeur o ya bimisi. N'est-ce pas? Ouais. À bon terme. Na intérêt à rolinga Fabricas mieux descend Emilia tout le monde a censé à rolinga bango. Makambo bango ba welela ngana o dépendre na ngote. Parce que ngana za charge monene o na ngana bongisa sikoyo. Ngana ça la charge wana bango pe ba la charge na bango. C'est ça. Au moment où je vais passer pour la tata me soutenir kilo boy pour na sa publicité à mon roté. Bango ba ko sala nka tam sous na seconde et pendant ni pe sous ma casse. C'est ça. Moi je passe pendant le mamba le roi de la forêt, n'est-ce pas? Ouais. Ce qui n'a pas d'autre que mamba ouais rapport na ya boy na bando ça débat ya faire na la coste c'est que na oye basuni na zate. Makam na bango ouais raloba ou pas, peut-être il a créé la toileté pour na bango. Ça dépend pas de Odile Manzaka. Est-ce que tu es bien? Et comment? So yebi ni noza, oye ba peni ni opesa.
je pas l'intérêt na diminuer faire. Est-ce que toi connais bien? Et comment? Faire na ba fan na yi. Ape na bato ba défendre kai. La coste soit za na bango te ayanga na pesa ape bato. Bato na ba nazala na bango. Ah, de nous là que la coste ça na ba fan te. Non, je dis pas ça. Na lobby boy. Voilà. Moni bato ba défendre orchestre. Ndé naza boy pas fali nazana mona moko na aza kuna. Na ko longole pe na tie pas la coste. Nga moko nga nazana bato na tout nazana bango. So la moni ke et puis la coste na tela nani Isaac un peu kaile. Na lobaka na ye mukola ko pesa nga rapport ya Bogart côté ya mamba faire. Yo ka siko rôle nanga. Au moni tangu Isaac azawa na yebi tangu ya ko pesa nga rapport ya makambu ya faire na yebi saka eboyi. Nga na ko pekisa mutu na musala na yeti. Internet iza boke kuna mutu na mutaote ka produit na ye. C'est ça. Na tindi te bafinga. Mais na tindi mutate ka produit na ye na ndenge ya bien. Teka produit na yo comme nga na teka le roi de la forêt. Le bel artiste na yo, c'est pas dit que nga le kwa na na wera, bato tout bazana nga fo bazapeka bata wera, ba fa na wera. Oh non. Parce que na mutu na idée na ye, avis na ye. Est-ce que toi kende bien? Ouais. Donc, ko futa rapporter, kende pe makamba la coste, yo pe côté là. Yo pe teka produit. Yo pe sala ke, yo pe obano déranger bato. Est-ce que toi kende bien? OK. Donc cela veut dire ndenge na yebi de ke nga na zana wera. Na mitie na place nanga, makambo ya bango na koki kokota yango te. Très bien. Parce que na kota yango sur base de quoi? Wera lobi la costa za moi premier fils. Voilà. Papa chéri alobaki avant baloba mama premier fils papa chéri na wera. Ba on ba na podium moko. Batali ba moni que il est le dernier fils au ba ayembi na wenge d'ensemble. Est-ce que toi kende bien? C'est bon. Neti kana flip on iPhone 14. Na ba tenio pesa ramon bambu. Zala a ozaka yanga. Mutu na ziote. Oza cher makasi. Oza na bat na maboka ba 17 te. Mutu osombo fa signer ndenga na signer ki podium wana ya héritier ça de martyr au Mathieu bambi au Martina martyr au bambi dollar nde mutu osigner ba chombo. Ka boy. Voilà. Oze ya no mega. Wandoke bon iPhone 14 ozongote. Mega. Oza na 10 000 francs comptant le roi changer. Wandoke. Après yo sur la peau dit les manzak. Ah. On dit la tanga dollar à liboke. Abimisa pesi mundela pe chombo. Comme gâté. Voilà, tozonga na place tozalaki. La nanga na bokebi pe batba la nanga na bokebi. Naza muta faux, naza muta bien te. Ko sala nga confiance mbale belete au moment je peux baluka aux anaidete. Naza pena muta bien te. Naza pena kondo 13 ya faux. Naza enyame, gardien Nigeria batia ebité. Mais na komara muta bien. Na makambo eza importance. Héritier mataki na podium mutasuka ayemi na wenge d'ensemble bango nyonso na ba cofondateur na ba fondateur. Est-ce que toi connais bien? Ayemi na bango tout bakolo wenge. Donc c'est les mutasuka wa ayemi na bango na concert à Stade des Martyrs ils ont sous 3 fois des fois. Voilà. Donc cela veut dire azaki mwana sou la suka wa ayemi na wenge d'ensemble, n'est-ce pas? Et puis c'est vrai. Il était là ayemi na batutu. Batutu bakolo wenge azaki wana ayembi na bango yango batalaki balobi dernier fils du clan wenge, n'est-ce pas? C'est ça. Tolali tolamuki papa chéri lobi ferre mon asuka. Tolali tolamuki ferre lobi aza papa leki cofondateur. Est-ce que toi connais bien? Et les cannes. Tolali tolamuki papa chéri ya longo li ferre la nama na loba no hein. Ferre lekaki. Alobi boye, alobi aza cofondateur ya wenge. C'est pas un défaut parce que kakol pas cause cofondateur. C'est ça. Être cofondateur c'est pas dire que tu es fondateur. On dit bravo. Faire alobi aza papa leki ya wenge. Papa chéri vanja sal betide aya alobi te faire aza mona suka. Dernière fille. Il a accepté ou pas? Accepté. Mais quel discours vous amenez quel discours à la télé? Est-ce que maman bon fond na yoko tana ça débat non? Moi je passe avec ma tête que dalle. Moi je passe pas pour un sentiment parce que auto loba o etikala. Yango moni ba image ka les ongaka pour na ba preuve tangible. Tout le monde était là. Toi na muto expliquer te. Est-ce que tu osa passe ngana za? Faire lobby aza papa leki ya wenge, n'est-ce pas? Tant que nga botsa ngo débat na loba kité. Nous on n'est pas censé de parler de ça.
aller prendre des Bill Clinton, des Céléo et de tout le monde, de Lacoste, des Batutu, des héritiers, parce que Soraza papa les na bango. Il n'a pas dit que c'est un papa. Soraza papa, bonga boya pas bisoto expliquer pourquoi ça papa. Après, du coup, papa chéri passe à un discours à faire, à l'obaïke, papa chéri yokaki, bango tout, montayoka et tazate, bango tout bayoka et faire à l'obi. Wana eza wera te. Si c'était wera, oya yaki, po alongo la discours ya faire, ki aza papa le ki taza mwana suka, mais ningo za wera sa mabe. Ah, il en a bien. Yango faut avoir beaucoup de sagesse pour n'encourager les locaux. C'était avant faire, il avait dit que aza papa le ki awingi. Discours était mon amateur à Batunyonso. Papa chéri alali à la mouka lobi non, faire aza mwana suka. Il a accepté ou pas? Si quand on le bat que papa le ki, au cosa qui te le bat vérité. Est-ce que tu es bien? Il y a un monde dans le baquet. Ba porte-parole, banane, botiko sonne en divagation. Il faut jouer. Il y a des moments, il faut jouer à la sagesse. Il a dit quoi? Non, moi je suis pas là, moi je suis focalisé pour mon côté. Mais toko, kaka maloba na bango moko et qu'on rattrape bango un jour. Maintenant, on amène le vidéo d'aujourd'hui au fer à CP Lazamo la souka. On amène le discours de Fer et Papa Leki. Bolo bani. Pourquoi ton malbé hérité à mon souka dérangeait? C'est que tu es battu ni tolo ba. Fer Aza, c'est pas l'ité qui a papa Azamo la souka wingi. Mais il était papa Leki pourquoi? Est-ce que Mutagoza papa Leki mon souka mutumoko? En même temps. Tolo bani. Maintenant, le roi de la forêt, il est arrivé pour le baquer la coste Azamo à Liboso. Voilà. Est-ce que ça peut déranger? Il fallait qu'il y ait un Liboso. Est-ce que on a un loba? Est-ce que tu as bien bien? Voilà. Papa chéra lobby, faire pas lobby. Na wenge d'ensemble peu baloba qui mon souk héritier pour quel but raison dans l'axibino. Il était dernier fils à Imba qui n'a clan wenge mobimba. Il était le dernier fils dans stade de martyr à Imba na clan wenge mobimba des baloba qui mon souka. Maintenant discours on est salé moi des dodan et papa chéri faire aya lobby à papa chéri ce qu'on fait à l'axe OK. Oza papa les quitter. Da zongi c'est quand na place. Merci. Il a accepté ou pas? Boza la wapi. Motole kanga na maele na ebiti. Parce que moi je suis chez mais j'ai un ticket. Ne blague pas. Est-ce que faut voir il faut tiens maele belé pour comprendre nini odi le manza ko loba ngo moni wera répondre raté. Attends mo ko monter. So wera mtaka loba faire moi asuka balinga baloba ote. Faire papa leki. Bon voilà, wera rester calme. Bon, bandimi moi asuka ou pas. Voilà, c'est que au moment où il a dit que la cause c'est moi dans les bosso ou bien chef de la famille, parce qu'elle est chef de la famille. On a yokaki, la cause c'est moi dans les bosso. On a mon ipé, ils appellent le routine à 4. Peut-être le roi de la forêt, c'est pourquoi le bakango. Parce que faire Azaka, non, papa lek. N'a limité que moi, les bosso, de déranger papa lek. Est-ce que tu es bien? Mais ça dérange pourquoi? Il y a un monde qui a un côté à mon bonati. Pour moi, Fer c'est mon frère, Lacoste c'est mon frère, Bassa Cop Nabango. Bassa Cop Nabango n'a bien. La reconnaissance est plus, très utile et très important. Le haut total, on a un monde à peine qui battement, Sophie Bao, les cabas, diminuer peine à mon pour mon artiste en boca. Mais, il y a mon repère, les capeurs, ça peut, dégâts. À haute à peine qui m'a beaucoup canate, artiste, on a vous tapé panaye. Mais au monde, on a un choc, tout, moutaza choc, les gars, razate. Pourquoi ça l'a bien noté? Pourquoi on a les quatre à la mambrana? C'est qu'il est un vrai, c'est un vrai papa. Tout le monde a une divagation. Les autres, c'est platon sous pour n'anya lobby. Lobby peut aussi platon pour n'anya lobby. Mais lobby qu'on a mutazaki. On a dit char de poule. Au moment 40 c'est zalaki. Au moment où tu as qui idée. Au moment où tu as quitté. Au moment idée à mutu zalaki. Mais on a talaki na liste sur component qui a osa oyazalelo. Batutu baye pour bakoucher déjà zalai bongo. Est-ce que tu connais bien? Et comment? So we razalaité. Peut-être on a comme on a autres en l'occurrence, bata la kana calcul ba mona ke we razai payer mon côté. Mais à part wera, na musique, na bimisi nombre, ya ba musicien ba obeta. Dis-moi, est-ce que Bourron peut laisser faux chanteur? Est-ce que Gibson Boutou Kondolo pour na citer combo na c'est faux chanteur? Bon chanteur. Soleil Wanga, c'est un bon faux chanteur? Bon chanteur. Les lois émis la dynastie. Est-ce que ça wenge?
Il a accepté de chanter de la dynastie Poani. Mais au moment où je parle comme ça, je parle de vieux, je parle des amis. Je parle tout haut et puis je fais l'analyse parce que je suis un chroniqueuse à la base. Ton c'est belé na ko banotanga ba kombo Mignon Abraham lelo comment soutenir Fali auta wenge auta quartier latin. Non. Il le fait pourquoi? Parce que ça pour sa soutien. Parce que ça pour ça pas soutien. Aibi que peut-être soit soutenir Fali ba soutenir. Mais na réalité à makambo. Ba Mignon Abraham ba imbi danger. À cause senga soutien. Nga na mona ba to ba déranger Mignon Abraham pas soutenir peut-être Fali na mona ndé ba okende faux. Parce que oui, ne kobu kanate, un bon wenge, attends la caliboso, parce qu'il y a bien ça, un bon wenge, et puis quand t'as la batte tout ba ou t'es pas ou comprendre que ça rappelle ba esprit peut nous comprendre que c'est le hako ya le toye. Quand pas ngande so ayi ngana ya yakati. Pour nga so toye wana et que faux. Lobi na mona kataka lo mo wana ngana ide to komo ke nanzila obeba. Mais tout ça non moi bien. Est-ce que tu es bien? Bato ba se focaliser dans mambo eza utile. Parce que maloba na bango monde ezo kangaka bango moko. We raza muta bien. Ata muta bien ka pona dilté. Pona bango ko le ka odile. Ngape na zaki odile manzaka te na zaki le côté. Mais c'est que je sais aujourd'hui na ba respect bato ba pesanga c'est grâce à les rois de la forêt. C'est ça. C'est que so nga kout na za mutu mobo ya ndengwana. Vous considérez une place on a commis. Après ça a valeur. Les banques et mati avion aux États-Unis mati avion la Ligue des jours n'avait pas bima ah. On dit les mandats à ces pays. Na mundande ngwana. Na zanani. Et le hôtel. Mais on sait pourquoi. Parce qu'il y a des mokili. Ba lo baki ah. On dit les pas à laki. C'est ça. Comment? Ba tu le lo batala na bango teko pour fani mo alingi nga mingi te. Nga pena na ba fana nga ba ko contre nga pena erreur na kinda erreur te pani. Je suis le mouton à Zana Batu tout basson dans internet utile les autres Zana bango bien. Au Gabina on a au babéban même batunanga. Kobu ganate nga vana pena ba mona ba tu ba sabe miso ba boya batunga fandia. Na fandi pena ba sisi peto zongi peto dame pesus. Toke pesu nga sko mabe nanga na kati na bango mona na kana mamatanga. Et puis so ba ke ba matanga bonga azate ba yoka fo. Mutayebi bango koleka nga azate. Nga yebi bango très bien. Mais si on a internet, on a des vivre dans bango. Mais on a vivre dans bango tout. On a sarato là ça les locaux. Soit un batumi ça tout au 4 bako pekissé le comme ça là. Ayoki maman Odile Manzaka il le parmi. Voilà. Elle le parmi plutôt. Quand on a qui ça là maman ni wana. Soit on a 2 personnes, soit 3. O bakolo bato là ne fait pas. Ayokanga. Mourande o mona wana akokata kingo koya. Soit on a mutu moko yebse ke koki nga. Seconde ça on soutient. Jeu de Malika, tout ba Odia, ba Lorachou, tout le monde je peux citer, tout le monde a internet. So ba na 2 personnes, o ba yo kaka. Ngana parmi batouana. Yango mona ba dégâts mo souper à grave salamate. Ba dégâts mo souper grave salamate o bile manja. Po ba ko kende na agressivité, son atali na liso suka labi ah ouais qui mabe. Na bengi. Malika pardon, yaka. Yaya, yo kangana. Malika je te salue à passer maman m'a pas ça. Félicitations à toi, mon chouchou. Donc, mon cœur, donc, mon bail n'est bien à cœur. Donc, j'ai mon paradis, je te salue à passant mon cœur. Yo yebi, antima kat. Et pourquoi pas à ma princesse, elle s'appelle Grâce Temo la Donna. Maman t'aime beaucoup, tu sais, non? Voilà. Donc, so ba na batu. Ne monde ba ke ndara pena ke komo ke au moins YouTube ke otenga me komo e bimisi Zaïre. So ba na mutu moko. Oh benga bango. Ba yoka. Odile Manzaka parmi. Est-ce que tu es bien? C'est que je sais gérer bien ma cambo. Ngana le loko lekela ngate ngona sona yebo na kuti pena ke Zaïra ba misezo yinda. Ngai ne baza bongo ne ba uta boenge bongo. So ba potana na za endroit kota te ngana sala pas la poste te. Ngana sala pas ferrete. Ngana zara na wera. Donc makam na bango e concerné bato bazara na bango ba ke ba sa débat ngo ba sona ba bomana. So ba ta faire ba moni ba ta la coste ba l'équipe pour mutu so yo kota la coste c'est ka a muta la coste finga e. Ba fingana. Mais c'est logique, c'est guerre à musique. Ngana zaka na vandi pe bomo na pe ba guerre ba petona ba keni ba petona ba kisi njoka ba koti ba nani ba inga moko coup de tête mitraille ba limo. Mona ngote na benga au secours. Pona zaka na wera, ba yo toucher wera. Logo, tant ba toucher logo na ye sikoyo, mutu likolo makolo na se.
Si vous avez préparé la guerre à ma casse, vous avez préparé la guerre à ma si on est dans un c'est papa pour la maman la bagarre wana oh ba outi oyo kapena ke corps étranger ba memeli nga coûte importé il faut le gérer allez na vandi bona bando gérer suma ba faire na orchestre na et simbite c'est que na yo bate nini na sana wera il faut se préparer pour na babitumba makasi pour na les rois de la forêt et puis na nombre est dérangera parce que wera lobi loko so to tina ba nombre na bango nde to lobela morote boy et si ba lobele non ba lobete na za na okana on lobela morote ah. Ce qu'on a dit que maman Morote n'a pas le beau premier fils, n'a deuxième fils. Ça dépend pas de l'île Manzaka. Et puis je vois pas pourquoi ils ont dérangé. Si on se sentir que kilo ta musique n'est bien. Attends, va passer mon numéro 2. Et contente. Il y a un monde congolais lelo, a un problème. A un passeport et un téléphone Android. Yebsang. Vous avez le macamo est utile. Et ça le met la mission. Et bien ça missionnette. Le quoi où est na ba maloba kilo ou akolo besa la bien pas mon tout. Pour nani pe na kilo wana beaucoup pe ça que valeur tetango na kofita zali l'autre be bato balobela makamba vie ah so loko wera bato na nombre oh nyonso ba bima na wenge ba ba poster nkaka 1 million de vues par wera za combien de secondes côté bien wera ba salate côté ka wera lobinde yango bani émission côté ka fo wera considérer nga qui ata lelo wera tangi communauté ata considérer oté mais yo bo pe na conscience oyebi combien de fois utanda koya pour ça test na o banda musique ndenge zalaka biso to zakité ata on se sacrifier pour nango yango des sacrifices na yo yango des sali ozala oyozali et puis avec l'orientation parce qu'il y a tout le monde qui chante aujourd'hui ba na ba level oh ba tout balongo na wenge ba nangote pour moi je dirais bravo à Luambo et Papa Wemba et les rois de la forêt c'est fini pour une école réformée bateau est-ce que toi connais bien donc voilà mutako ikutu ko boya ngote je suis mutako ko boya ngo jamais que wera cause ata mabe mais dès que bato ba mo na ba comprendre que c'est grâce à les rois de la forêt. Bah tout le monde a autant à baba faut chanter. Est-ce que bah il peut bangangate? Bah il mbari peut danger. Les autres ça toyoka bah Patrick Beckham bah 10 match. Toyoka bah Michel bah Materazzi. Mais avant toi il bah comment Materazzi. Il y avait combien de noms au bah banda ko beta na un succès. Tout le balelo que bah il bangangate. Bah producteur té. Bah studio bien té et allez-y comprendre et pourquoi bazala sous la place té et comme la temps là pourquoi bazala sous espace té peut-être ba misu c'est parce que ba les peut mena oira té ba o bazaki peut mena oira lelo pour comparer ba on a monsieur moroté botolo bela ba diza mas ma Materazzi ba Ibrator c'est parce que ba na makila wenge n'est-ce pas alors à part makila wenge côté ya oira toche sous musique neloni mutambo on lokola oira wana puis à répondre déjà silence et le bara ebelé nzamba yebi kokotela mutata na silence ne pense pas que passe yo zoksa o sala o kaso zoksa wera te ozomi zoksa ndi na banzela na moko ndeti ngana za abona pena mutu na batutu o ka kombo na tanga te na batutu oyo ka mitu pene za ekwe ipe lokoti akepa ningisi mukili pe ba obenga pe boy mais nakotinda bango nakotia pe na bike guerre bandi ngako saka guerre ngai to sangisi na okesa mobo ba lobela ngo soute et si la paix succès. Question na vous telenge ki mangai. Tous na question moi bien yango na s'expliquer. Oui. On n'est pas là pour faire ouer aloba ki ke la coste non. Est-ce que tu connais bien? Voilà. Odi le manzaka c'est payé mboka. Yo ka défense na pas. Ba honorer ba pesa pe ouer ba honneur biso pe to aussi yo ka bien. To lobeli ba kombo na bango nyonso déjà bien. Ouer sali pe nyonso boki bango na ba concert bango ba sali na retourter. Est-ce que ouer bonga ma pas aza bien na mutu? Odi le muta bien te déjà zali. O ko sala na ozela oti. Ngana za wati. Ara igoshi komo na eza pona nini? Ara igoshi wana nazala ngoti ya bien te. Na ebinde ba manka batu nde basisa batu valeur. Na finga batu biloko mutoko kolo batenga la lobaka parce que je suis un chege mais na bilamba soe. Mais na roya bongo te touche mon logo. O comprendre ni naza. So ça pour ça c'est ça yo ka goût ya musique toucher wera vous comprendre parce que po yo zala c'est des rois de la forêt na sala yo sala wera te wera beta dans orchestre na yoti et ils ont souffert ba utanda kuna bango ba uta ba palais chez bango côté papa chéri na lo basu ba kamne makasté parce que j'étais dérangé na ba propos à Rio il y avait dans Rio de Janeiro donc il a traité les rois de la forêt le quoi moi mouké. Or comme moi je passe je respecte papa chéri je respecte na ba degré tout ça ba toucher na toucher mais passage naé nazaki pena et c'est ça ngati comme j'étais à Kikuti natala ki émission batindela nga partir en Nzela il a traité ouais ranson on dira ça aza nini
donc le quoi moi na moro boyo ndé mutu ya génération na mais na expliquer déjà o ya lobaki na lobaki déjà en émission et puis on dirait to sola déjà mais elle s'est répété les sauter ngana za bien naza muta ba vieux tout muta ba petit tout ba vieux tout baza pena batunanga na solana bango et kobe banande pa nga e umela raté Motiki ba abonné à Congo mokili na suspense. Non, ba abonné à Congo mokili, fina nga Rio de Janeiro alobaki boyi. Batuni balobi album ya ndenge ba président Jibena ba wera ba sangani na ba manda chante et où mais là pourquoi alobi que mutaza na décision nango eza papa chéri parce que yende aza président. Or que il a oublié que na minute ba ozo collaborer et comme c'est comme namta na orchestre na metoyer tout ça la poto zoa tout ça la haute batuba sepela et tout. Donc aussi papa abi papa chéri azaki président à l'époque azape président lelo. Donc cela veut dire papa chéri aza président na biso ya ba wera ya batutu et simbité. Yango mona yaki na yebisa que papa chéri aza président na bino. Bino nini générique na mon comme noni bal de match te générique ba benga oza nini muchobo Zebuka aza président bino ya Zebuka aza président maison merti donc comme tu sais comprendre j'avais mutu mo azara prêt ya Roger Ngando soit quand l'équipe nationale il faut benga soit il faut zala et on était là avec lui pardon on avait essayé de parler avec lui et c'est bon tout cela déjà mais elle s'est répété parce que ngai pona be banana mutu pona wera nanga so na bete déjà na winner no kata papier donc pona wera nanga na otala papa la mamati totoko se kambale belé mais za nanga pe na do parce que on baluka on dimati donc so manqué wera na ko ya ko remanquer au makasi parce que c'est que wera fait na musique ba te belé même ba leader et belé ba tous tisiko bazana na mabende ya boité ba boitaraka na mabende donc ba koki ko arriver voilà c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc on le manzaka mutabiente mutafa. Na wera nanga. Na wera nanga. Le kita binzambe na tolo din manzaka zo tombo ka bibatia bina yoka pardon bina filé mbote na président place sali. Bibatia fali popana café rumba yemba oyemisa bango ensemble. Ah oui. Ko no matina o likolo Ezaki likolo makasi. Je te dis na ebisa yo. Likolo par rapport à ni. Café rumba le kabinani fali na oyemba makasi. Ya leki voilà eza black te. Makambu ya ba koyemba na succès c'est deux choses différentes. C'est ça. Ndetinga boba kolo banga na lata kitoko mais mutu mo alekinga na kitoko. Eza bilo mibale. Eza des fautes. Café room ba vocal wa yemba ya ba ingel wala eza kutu sans ki fanatisme. Parce qu'au moment où tu vas passer à la télé au toucher peut-être net na kilelo boy. So yo toucher moi je dépend de wenge musique à maison mère. Donc so yo au toucher Michel dans l'orchestre, c'est que toucher Wera. Parce que Café Room c'est un ancien et tout. Naninga kutu mamango évidé nango déjà parce que dans le bail déjà si qu'on a mon abatté les salamate, na comprend qu'il y a les qui. C'est fini. Parce que ce Café Room malika qui te mais batté les salades. C'est ça. Mamba oye besoin mamte que so muto yo toucher au café, au toucher Jenny. Cela veut dire ozo benganga. Appel direct. Direct na goya débat au fingati. Parce que muto finga rabato za sans esprit akanga rabato sans esprit na koyaka kota makambo eza ngana za muta ba devoir ndasi sa bato mayela ba devoir anani c'est pas mboka ye Café mami oza mona moi c'est bon Peric robe soirée voilà oza muta bilamba miza ba basket ngana za mutu devoir sur devoir parce que ma mutu muto nga sana instantané ngana za déjà na yoyi yango moto na yaki na landa ke mission bato ba lelodi le manzaka est parce que ngala ba fan nanga orchestre pesa ba fan nango we raison pas ba fan so ngana l'équité et ko bimisanga côté au moni côté pourquoi on dit le manzaka nazaka c'est kala ngamba le belé mais art obeba na oyeba te pourquoi on a aujourd'hui un problème voilà o solana mutu mais ya oboulé on dirait so a sali erreur yo ko banga ko répondre pour une erreur wana o kabela mutu po sombe esprit na ye po soki osala erreur ayate nga pa na nga ezalaka te ngai yango mona zana ya nzamba salanga bien na betaka matolo te parce que c'est l'élan de biloko ozo empêcher mutu ya ko répondre soki ba mise ba passer automate o ko répondre bien to ko répondre na dodane voilà o comment voilà ndete romona mutu ba fingi mutu ye ozo répondre o lo répondre mutu atindi ye yozo répondre à yozo privilégié mtatindi nga bongo te yo ya ko direct nga na roya na ko kanga no kati no na bano na kati no likolo koto omona eza kilo wana natali na biti aleki pe Mike Mukebait parce que nga na muto na sap na eza pe simba benda na ba député koto
un député avec fonction namoni yango te bongo yo siko musicien nga pe na koyeba limbisanga ma Chantal na pe ka musicien donc oya ko lakisanga te que musicien na olinga ngoti musicien je vais te respecter na retour respecter pe Odile Manzaka respecter pe place on na lia kwanga toza no bien po yo po monique mutu mo sala na zala bien Pobo sepela nanga, c'est grâce à les rois de la forêt. Nde yo bino bo respecter nga bo sepela pe nanga. Na ba mayele nanga mosusu. On a un problème d'aujourd'hui, batu musu ba éviter que tant mutu apeso loko moko bo et empêcher ko e pa nanga. Nga e pa nanga za komo nanga mutu bien te. Ata to sola no na butu soko gafe. Soki ata yo gafe te. Batu na bino bozana bango ba gafe. Nazu na kanyo catch na ina na mabele na bambio na se so tete meto bandi siko guerre. Batu tout basala ba guerre na batu no basala guerre te. Parce que nga na kota makamba ba guerre te. Est-ce que tu es bien? Et comment? Les seuls moutako ça s'appelle guerre yo moko fando lapi. Ezaka Odile Manzaka. C'est ça. O comprend na batu balobela ko na orchestre ba baluki. Parce que ngane mukolo bakambutu. Ngane na beta 10, beta 4, beta 11. Oyebite? Tango musu ba yebite. Mais ngana lobango ke mukona kota guerre à musicien. Na yo moko comprendre ko va déstabiliser tina se. Nga banda vanda ba la ficelle obe mission nga fandi na kiti. Nga na lobango le vérité. Et si la po a comprendre que te ata na lobi na bandole kananga pona makawera eza ngone loko epesanga te nga vanda pena na mona ba mais ba malikati ba sa be mission na ba mura na nga vandi te bona za bona nkota ndeni na kota te yo pour respecter wera te na kota ndeni Voilà, excusez. ti ba sa be mission la air tout ti ba sa be mission ba sa be mission na tunga na za wana fandi ba sisi peto to sololi esili ba sa cop na bango moi na dire ça bango logo za te parce que yo presque na tourno za mutabie C'est ça. Mais ce qu'on a le mukona kokota pena likamba musicien. Neti mikolo musicien mo na se pela ne souté. Parce que to baye. Maintenant on a koti makamunete. Tena otanga ite. Flash. Mais tangu na kokota yango. Au na posa ki mukile rosila. Parce que ngana mona na basa be mission muta yo kapena passe ngamo pena ki passe na bengi. E mo pesa be mission belo mona pe muta leka ki loba leki souté po CP mboka bengaki. C'est ça. Mais mukona kokota ngo na sanse suko batu tout contre Yonanga mona kati. Na été so mutuni na yo lobelo. Bon, la police peut rubenga ou ponga na za so bengi to rebengi. To bando sa betage rubenga. Ekolo pa. Obengi to rebengi te. Obengi to rebengi ti mona tenya morote to banga ngote. Na tenya ba soda na o ezaka nini classe morote. Vraiment, morote. Tenya ba soda na o. Na nzambala e classe morote. Ya. Ya c'est bien. Toji. Tozanga o. Tenya ba soda. To la toji. Classe morote. Ah, Boniko. Odile Manzaka. Il y a un monde à l'obagi parce que j'étais vraiment fâché. Et il y a un monde à l'obagi vérité qui est café ou malégui fali. Et ça pour me teso balobale qui a prouvé de quoi il est capable. Ngana koyele ngele mai à comprendre qu'il y a bangote. Mais il est bon chanteur na ba côté na na comparer que bongo po ba ngone ba na bango ba que toucher côté na biso. Donc on les a be critique ya be mission. So ba yaki di susu ne ba ngaba yo kasko goût. C'est que bana batna ba basana ba ba jewana ba yiki to ki so ka leki ali bon ba ya fingi mu nomneni pona ya mu normal et koki na c'est bon parce que awa ba finga mu nomneni te ba koyebi so ka ke muto na la tsako musique o yo lo bana aleki na koyemba et soit te ya opexote oh toti et so la ni ma Sophie so be mambo toti ni eza ni na toti no na ko na ko bete toti eza et ça là mon batela ba mise ba yemba so yemba bete ko edo pour voir makituko ah bon bata basti wa ben ingénieur de ba yeba ma casse pour mise zelanga donc j'ai pas un problème na bango donc le quoi na loba déjà wana c'est bon mais en réalité c'est ça ils a débattu ngape na protéger cop na il y a pas les gars pas abi misabi pas patron na bongo te patron so patron tatinda ki yango ya ezekita kit ngape ta on a leki pona se pesa pe patron na ngana se pesa pe ba fan na yango na lo l'accent comparaison parce que yé na comparer été pour a bébé donc na kati net so te na ndenga ba soda a scout na musique donc faut comparer ce que patron pour patron na yebisa oh c'est que na testa que na testa mabe tozonga kota balombe sika to bandaki bongo te merci et bien Odile Manzaka tozonga kana actualité vidéo ya Anna est circulée trop Anna c'est qui Anna la fille de Maniké arrestation ya Maniké na bia yo peso eta que maman ah Odile Manzaka maman
CPI mutu mabe to koti da na ba fonctionnaire nyonso to si to leki mutu mabe fo mutu eta ke mama ya anandinge tata mwasi ne ake otiki na prison bakangi et pardon cachot na bungsa maluba bakangi c'est na la police minière. Non, c'est lui qui tuera par l'épée, mourra par l'épée. Il n'y a pas de mineurs, il y a des mineurs qui sont à l'école. Il y a des mineurs. Au moment où tu fais ça, tu apprends aussi naba msusu ba mon exemple yango. Le courage de prendre Yambeli, aux Yaoundé, au Salango déjà. N'obligez pas de mineurs, non. On parle de l'éducation. Il n'y a pas de cas mineurs. Ils ont capté pour les mineurs. Est-ce que tu es bien? Voilà. Marate maman na kacho, mona na kacho. Makamba ba mawana izala kate na babilo kwa ndenge wana. Mawaye po asali action te. C'est ça. Nde oye na mawa. Mais so abomaki. Akomi ndoki, n'est-ce pas? C'est ça. Et pas bomité pourquoi? Parce que zo lingo laksa ke bino nde boza mabe. Mais ça bongo. Soko luki mutu nde singa na zabo na lobango. Soko bundi singa obunda na ngato obunda na esprit. Esprit nini? Na ya kindoki obunda nango. Obunda pena ntona wana oyo lobi. Obunda na ntona. Obunda na milando obunda pena bolamu na saela rabato. C'est ça. Donc obunda na ngato obunda na esprit. Oya ko beta mutoloko yombo ko tikala na shock. Ngaite. Ndenge moko wana. Soki bos asabezaki côté na bango bazaki na raison. Makambo ya yela ki pasala. Eningo salama. Voilà. Mais c'est permettre salama te point. Dieu est juste. Nzambe pas otala. Obomi nzora pourquoi? Oni obome ponani. Au moment où ta maman passe pas fin à moi, na maman mosusu, tu étais où? Tu es déjà assez grande. Oza bébé ta. Tu peux encore erreur maman au sala. Yo poko comme ça on a bien. Ote ya keni. Est-ce que banda ane mo me komi? Et ce que l'église. Non nous te, beauté anani. Maman ko changer pe pour na moi na. Ya ebité. Nga na changer pour na moi na nga. Na comment tala ke na banda bunda bunda. Bien te pour na moi no na zanai. Parce que na comment comprendre que moi na nga pe. Au moins, tu as des soucis comme ça. Voilà. Pour comment comprendre que moi, comment écouter na page de musicien, poster et tout et tout. Pour moi, je vois non mon bien. Mais pour la famille nanga, on a une belle éducation moi. C'est ça. Ba changer ngate. Ba changer. Bon, yo za ki wapta maman fin abat. Maman fin abat, toi tu étais où? Étant que moi. Qui t'a courage à ozwana mbeli po yeba kembele boma ko yeba ndeni. Eza ba biloko bosela déjà. Mouton mekele côté on a salate. Mouton sala jamais le kona monate. Yo ki ma po et sali action te. Mais ce que ça la action. Mais moni mate. Dieu juste. Obomi njora pourquoi? Est-ce que mtaboma abatu ezabiso? Mouton fa boma abatu ezabiso ta? Mouton yo faut que boma eza mouton akangisi mouton. Parce que okangisa mouton eza obomi déjà. Babiso ça m'a bonheur c'est un jour. Attends, nazoyat. Au moment où tu me poses la question, tu as solo. C'est ça. Moi, je suis là ni pour ni contre. C'est ça. Moutou a gagné ce moutou, ne mouta bomi moutou. Ma Sophia quand ça peut déjà faire. Apporta faire peut plainte. Et bandi les lotés. Presque mon a yongo mon a mambo belé outarana quartier matin. Parce que batu ba outa et outa na ba chacho. On comprend que ba acte mabe et outara ming na bato bazara na ba chacho. A quand ça déjà faire. Est-ce que donc est bien? Mais ne passe pas yongo mon a outo lo bati. Makambo nyoso wera si ayoka kana ba ayoka pasa ayoka malamu. Réaction ngozani. Nelo wote. Silence. Mais bato ba kon sara bien lelo. La gilobi na bango bako kakate ko koma kozara oh pour ni ya koza silence pour yebi ke ngande. Papa mon boti. Il faut amte mon nene. C'est ça. Keno bomande nani? Encore. Keno bo maman Sophie. Bango bato bakangi maman non. Voilà. Yo bomanjora, njora sani, akende la police. Njora bimi si voix, c'est pourquoi. Elle voulait aussi sauver son innocence. Njora a commencé de supporter. Ngana beba na njora makasi po na nani. Maniki. So na zaki sagité, mais te koma musika. Voilà. So na zaki sagité, ngana kendo luka njora na matete to bunda. Boye ba mbokanza ngo za ba vantie. Parce que kolanda njora loba na ngabo alobi odile to yoka rapé que yo bota. Lakisa moi, mwana. Est-ce que c'est un gire? Mais tant ya yaki afinga ite. Nga na vanda na okaza mutatindi njora te. C'est ça aussi na ba problème be na batu yo likolo na mais or que ya fingiti ya lobi ndeke odora to obota ozape mama lakisa mwana. Yo finga mwana na nga. Ko sele makamba za mongol. Na odinga njora. Est-ce que njora na za bongo fo ba no vanda bando supporter kama mnyoso ya osala? Popo nani? Son njora za mabe.
na limite ke ba ko maniki na niveau wana parce que ko finga o ya fingela penjoko na mukilo za ndenge mona oyo eza lelo te ba propos ya te na kana munoko pona obimisela bato musu bazangi munoko lobango neni so likambo kombo ni ko msa mutana za mutu malamu mutu asamba mabe na miso bato eloko ni a reprendre ye. Moi je défends pas que pour bakangi non, je défends acte posé de yaba policier. C'est ça. Au Gabon. Je condamne plutôt acte yaba policier. Au kangi détenu qui est une place au bas au sengaye, au finga été. Également comment respect à Tibomoto parce qu'elle s'appelle maman. C'est ça. Mais pourquoi m'appelle bon? Est-ce qu'on réfléchit ça qui? Moutaleki l'état zati. Bah ouais. Biso peut aux ala ah tu es que l'état zali hein. Kobuka na temtaleki l'état zati. Ben la den coup de bazouai. Bon te? Moi tel comme beaucoup. L'état ouais. Vraiment. Au Golgado Shimbo comme on te. Eh bah quand on me comme ça me tezongaka. Ne viens pas provoquer batna makasi. Est-ce que njoka fa vine mo bimba ku fakaka likola mutu. Ah le bango peut bien. Au mot appelé kaka nande connecté, mi bali bazé belé. Yo pourquoi kanga makaka nande connaît. Ce que tant ba propos ya bimisi, makambo ya lobaka. Est-ce que vous avez rappelé que vous avez appelé bande kuna appelé banana appelé marambutu yaza ndeko njora te mobali nende mutazalaka ndeko njora mais makambo nyoso le open njora koma ko sibir tant musupe na côté musala na ye et za payer mutaluka ngo ndeti ngala za bona za na wera mutu mona za na fingi wera balinganga asala ngo mettre fois et puis mangate yo ngala uto yebsa ke neto za na njora boyi na betira ima boyi po ya finga mwana. Est-ce que batinda kai Mdora bimisi faut pas prouver innocence nae. C'est ça. Donc azani muta. À part wana combien de makabo ya lo barape. Ya lo ba a lo barate va bige njora na maso njora na kingandi bino bato boboma mutu. Oui, Nicolas. Eza criminité. Wana bato ba mona ngote. Makambo ya zo lo ba yango ba yoki etikalati. Bana ne ba yoka te. Voilà. Bana na ba kolo papa ba yoka te. Oh, il faut pas prendre la vie à la hâte. On peut pas la vie à la hâte. Makamuni nezoloba be ata actualité tu parles quoi oh bat botika na ona mutu moi nana telemana mbeli pamba c'est gaza est formé na mamuso biso to yebité c'est ça s'il y a vraiment de l'amour pourquoi pour tozala to yeba oningo zana chaka zulu c'est grâce à Anjora biso to yeba kyota elle t'a fait passer la télé pour s'exprimer et melelo yewana Anjora na koma mabe bolongwe wana Bobo sani qui est en héritier mais maginjo na poto ya pika crise monter mama be place uta ngwana est-ce que tu connais bien quoi ni bino boni bo misanjo alo kwa mabe mambo alo bara yemta yebisa ke pa ni njo alo ba mambo ya lo bara tekasi mutali bosa meli drogue na mukilo ezai na meli saka yango njora ba meli saka muteloko nga bana na bota mana mela na kuti te oyeba ta kuti ngana vana na bango et puis na teka na bar bongo te ti ba mela ba te mo fonga chwa na yo ka chwa na te aya tata moi c'est mutalo ba ta do ta bo tika ba diki wana ndeti bango baba youtubers te il faut baye ba ke njora aza youtuber njora aza porte parole so ba sa na sentiment ba osona na ba tebele bango ba oyeba te c'est ça ah za makambo kesa na bango te ah za makambo ke analyse ya musala c'est ça soki ba ko ya na intervention ya divagation ba osona na ba tebele bango mo ba oyeba te parce que muta côté la bango azate ba côté azara toujours par elle ko zo so na ngana côté lo ba ko yamboka mbami baleti bon journaliste ni on ngayo to micro zo finga nga aya paranga aya soute pour ça la musalo te ngana munaza na media lobe ozala posa na nga pour information lobe ozala posa na nga yo yesko po finga nga ba yamboka pa ba to mi balé actualité c'est mais yo ozala pour na poso dile oh dile ça monya yambaka nga ina ken point po yamba shaka zula finga mwana nga bongo te c'est ça mais ken ya yebi ok kuna ba détail na monter ba tintin o comprend c'est que son atali oko yamba muta finginga et silit siko ndete za ba to yeba ni biso na biso ba journaliste ba ndoto banana place to komi donc ata yo finganga ba pesa espace te o comprend que ça ka des émissions sili ba to ba ya souté et puis quand l'émission no sala ko boya ngana muto yambo yemo nga ba no boy so no la so dake ngana danger ko leko o comprend avant ce ko exilé ya Onga tina kuba ba finga ba teo ka ba ndo benga o tindi mutu na na tinda te so na tindi bo comprendre bena ke ba direct ko salama nga ba yibanga to la futi suna mbongo na bondeli ya pardon bolika bo sa émission te s'il vous plaît na bondeli janvier wata a témoin ciseaux d'or témoin moura za témoin na bida ke bango ba taka bango ba mère matière ekoti na bondela moura ya bondela azana kufite
Comme kofongola direct. Abina ke kunda kuna ke ka maman na mi komekate. Janvier kenda na benge na chombo. Na surtout que na azar. OK, mais y a personne téléphone. Alors j'avais comme kate na yo kate. Oh mère merci. Comment? Voilà. Donc non na tinda de personne na tinda yo za foeza direct yo ze la bomba ya mbaba ngote. Oh, yo salinga logo na ki passe. Ba ya mbaba ngote. Bana ba direct. Oko yo kande direct ngana yo ka mutu msala fa direct mura sa direct alobisa ayaba otu na kama mura na likukuma. Keba. Vous comprenez? Donc, on a dit que nous avons des erreurs. Tout ça là. Mais, et comme habitude, nous avons les cas de péter les bateaux qui m'ont pour existe les airs, il y a écoute. Mais nous sommes censés aussi m'embêter. Le peu moins aussi m'embêter. Bah, tu as la même chose là. Pourquoi passer m'embêter? On l'équipe pour finir dans 16 de Soko. Mon amonité? Hein? Voilà. Eh, ya. Balo bimela fali obo ya fali muta gubon. Yo ça va la fali. Agou hein. Bon, c'est normal, il faut pas perdre ma permis ou ma bête à ma permis. Pour ça, je vais il faut tout bien. Abé ça la matin. Ouais, encore. Abé ça la matin. Il y a un lobby, si on a lobby au ça matin, net, il me va falloir à goubon. Ah, bah, tu vas comment ça va partir. Eh, bah, fali, bah, ferré, bah, héritier. Ah, bah, miel. Ah, bah, y a Tikako. Ah, Tikako, bébé Bouchoukou, tu vas koufa. Et bon, on t'a la place d'accrocher ma combo. Nous allons moi l'équipe. Habite. Maman Tikako. Photo talo bien. C'est que photo talo bien. Vous avez un film papa Wemba. C'est que tu talo longino bien à quatre films wana. Tu bengi mango abi totali. Te oyete. Totali ba maman na so bazala film wana okobimela biso wana. Pour ça que boy lelo na génération boy ba fali ba faire que okolinga bango te. Tu talo na film papa Wemba. Tu talo ko keba. Oh chéri bondo. Hola. Arobimako. Pour ça que boy de génération est silide. C'est que faut total lo ba pitchen, ba papicho, ba papicho kuta, ba no mon doari. Donc yo faut mi ba no ba o ba betara ba pemi. Ba génération no yangwana. Kasi yangwana ti. Vraiment. Oh bonze la boya fali. Aboya fait. T'as photo talo bien. Film papa wemi. Voilà, on dit le manzaka to comme un souka, TV zangonga, message. Est-ce que tu connais bien? Voilà, tout connais qui toque comme makas message ya. Moto so ba kufi bazi ba be onyo sabatu balati moto abana finga bato ba yoka bien bakangi maman kisi njoka lati be te boske na mbongo te kisi njoka pa mutana ba prom na yi botika te boyo ba se charge ya yete na mutu non mutu o s'exprimer utanda kuna lati bilamba sokoli tanga ye na te olobi libo matin botika a sokola ndeni alia kindeni est-ce que tu connais bien mutu sokola aliaka bazoke pena tomate ayi peke mobile na ngande ngaza bobo bosa bon point. Ah bah on l'a raté. Oh, il va fou. Est-ce que donc elle est bien? Aïe bi mamounio ça sala. La police peut bah ça pour ba bon mamouté. Et ça c'est une manière mususu ya pour corriger mon tout. Tu bagarres avec tout le monde à la fois. A fini nanité. Ta muta finga na mona nanga. Est-ce que timba na likambo ngana to yebanité to solate le côté. C'est que finga ba to bongo combien? C'est ça. Ba papa na ba maman na ba bota pe ba ninga ba na bango ba vivante. Donc yo za spécial. Spécialité de Zani. Quand on moni papa landi ali ezali azasani. Papa yako pesa mapambo na Kongo. Nani Mbappé. Ngabi Mbappé. Ani. Keba Bombe etika la kata na banzela. Yes. Na mona kite yo talente. Oh azate. No Daniel Kota. Baba. Na mupaya animbi bon be boutique de bombe partout et qui peut te couler la filmer congolais congolais ben non Mbappé nga lobi kaka to monaki atiti ya Chaka Zulu totala kiango po bombe za nture biswa nga na bisa ko aspirer Congo ne longine et l'on est sur talent beau. Il y a un espérant qu'on a petit bombé. Il y a un Chaka Zulu. Il y a un baba c'est sous plainte. Et pas famille à nani à Koko swing. Oh. Baba a mis le ngende qu'on a monté à Bakangi. Babi fois samba. Ah il y a la banque ma case. Babi fois samba. Et l'on a mis son yango penza. Moko babi yango. Et putain on va baba Koko swing. Ah mais oui. Personne ne parti. Et l'on a mis son temps battre kaka. Il y a Koko swing. Babi au samba. Baba il on a kufa ba. Il y a bimi. Voilà, bah on est au samba. Côté la police,
ba aider biso pe toza ba biso pe toza l'état. C'est ça. Tant que tika biso na maboko na bino boza censé ya protéger biso. C'est ça. Boza te po bobangisa bato lelo okuta na procureur aza peut être humain akoma qui peut procurer ne yokuti ete il y avait le procureur avant lui. Il y a ezala qui peut ezala kaka. C'est ça. Chacun fait son travail. Pe ça la ngona ndenga bien. Koya ko grimacer motuté parce que na uta ko lobaka likamba kulu na babeta ka lisasi. Na lobaka non. Voilà. Pour surtout te pendant na ba norme normale. Muto bakangi batie bakaka aza na dossier moko za mulai mingi. Faut za dossier moko bomi mutu akima. Mais je sais pas pour moi pour okanga faut elanga mandat d'amener. Voilà, na moi pena signature à procureur, je na télé minaye. C'est quoi? Na ba manga boy. Boyo kanga ofini tata nanga na oyo kate photo banana na yo Vraiment. Dossier banana na yo. Après mutu akangisenga aya bisanga so banda ya bota maza mutu bien. To tena époque nzambe bali ba pese libanga balobi bamba libanga so za mutu bien ko bamba. Le seul mutu ko nyoko la mutu za nzambe. Parce que biso toza bata mabe meto la mukaka na tongo. Bébé moko ta ebe loko te mais akufi. Biso to tikala pour apprendre biso ti. Diwa na ntina lo baba to balela bakamsanga. Po diwa ezaka pone et servir biso na leso eloko mobo. Eza examen mo baba pesa biso. Passe très bien, très bien. Mutu mo bolé ki bomela ki azate yo tikali. Ye basko tikali pourquoi? O tikali ka po o menacer bato. O tikali ka po nyoko ya bato. Po o kenete. Après tant o kende. Bola munu bato ba kanisa na ni. Les seuls mutako bando kanisa bato banda tongo butu tipo ko zaka wira. Mutu ba finga ko leka azate. Matikala osate. Atikala ko réagir te. Alonga wira. Au contraire, asa souwera ko leka place azali. Parce qu'au monde était dans ma futilité bozoba. On va comprendre. Biso nyo soto wa biso ka bata bien te. Mutango ya moi bien ngena na zate. Mutabia mo kana kati na biso nyo bata mabeza ka wira. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était la Odile Manzaka. Nazo luka numéro ya nani ya map ya na bengai. Po na ta vidéo mo ga zonimba. Ça ça me met la bise. Bien. Ah, nabani pena moi pena. Nani a filmé? Te kongo ambokate. Vraiment. Et pour ça ba beti des arbres a filmé ou mela terre. Ba moi boka ba moi panzante. Te mboko za gu mboko za gu. Na ndo luka ndenga mona zala na po tamboka mbatera se ngo batu musumu batonga. Mabele ka pamba po bima. Po bima mabela pamba. Yango moi biso nde toza bonga mikolo ni na labo na bina ngala na komi na ngala fascisme. Nga mikolo na nga fascisme. Comme la politique. Ah, comme la politique. Nazara bato yo pe la politique. Bon carte électeur que nous voter aux anan. Ba comment na carte citoyenne. Citoyenne. C'est oppose ba ben on. Nga ba faut ba skizanga. Nazara monde de la mine munene donc mon pepe bi ma place. Donc yo zana votate na vota kas nga mikolo en tout cas maman Denise na komo zo banaka na moni bakangisi Shaka Zulu maman na komo na titi ya maman Denise mutu baboya lokwa ya zate vraiment bapo bamba sese bapoza de bibi bafinga bango c'est le moi star bafinga ngai oza star bafinga nga lesbienne sans photo na ndimate na kufa batu bayinanga atuke sa émission lobi odi le wana lesbienne odi le boy tant que na ndimi yango mais na yebi keza bongote eza ne fait non c'est lui qui s'askise yo balobi ne likamotomo ki makaso yebi yango te c'est ko yebi yango ah eloko so ka nde yango wana c'est que mikolo biso beto lalika wana ah moi ça bangi prison te prison nani ngai na lobaki loko to ngai nde nazo sala ka na sala attitude mikolo biso sala ka attitude sango balobelo attitude ni na na ah ma vraiment mutabie te makasi mutabie te ya balobela kyo quelle attitude biso to landa ka attitude ah attitude mais ngot mais Shaka Zulu a pas maman esprit hein il faut que ndika beta kwa za excès de ndika tiba tie kaka allo baka ndelo tsubela mninga yango ye poti aba ate sous dossier mususu po mona pena ke donc stay apela likolo aviva pela mon Australie bakangie abaki sous choc likola choc amuta choc a confirmé penza que yo ndo oza bongo za likangu place na yo lingo diembela mukolo nango aza donc abaki sous wana na kata mutuka la kraka nango seko ni kwa kraka yaya ko buka la te ngani na ba mama na jido boy
sona ke bundana mutaba mama te atana kwese sans fréquenter te yo za mutambo ko kangisa mutana mbongo te asie compter bato ba ko kangisa bango ba yebiti o kangisi penda mo penda ke oloba français mais comme na suka parce que il y a des bons et des bons jours il y a des jours aussi mais il y a ces bonjours oko koma maintenant okoma te bike silio mai ezali ti bato mususu oke funde neti nga bona bandola ndelo un par un on a kangisi po lobi na nga na tuni okombono nani o nga na lobaki na okofuta nga kutu na mandi ka na déplacement na nga ndo de commissaire nga na la police ba moi ba dédommage lobaka po kongola yebi ba droit te il faut yeba code pénal po yeba nini oza mukolo ko chuchuna un coup bibon mukolo bando yeba droit na yo ba kango divagation te ba luko pe la police okimate OK c'est présenté parce que la police est babo marabatuté OK au lobby loba expliquer pe yaka pe na ba prof tangible ozongi na est-ce que donc on est bien voilà aza kombo ba botela yi o nga na lobaki kombo wana yango te ba luka kombo wana nie mais yo siko tango yesusu obano sa loko okima okimi loko okima nani po biso tout ozaka na mukila mukile balukaka maison ngasimate c'est ça est-ce que donc on est bien mukile balukaka maison ngasimate alors muto bang sa muto za la raté et peut fouiller ba tango ke kangsa muto yo sala no mabete poni yo bakangisa uti peut-être mabe yo sala na conscience no pendo yebi et l'équipe même o ya sali bati ke poni nzamba mona raté ako bumo na place bato mususu mais place tant ça tika po été yawo c'est ça muto na ninga za bombo lobi kaza veuve ana moyen de vivre raté on peut discipliner muto peut-être peka na oloba ngana na muto batune na tambola na bango na zana bango na ayo kate ake peut ça émission mo boyo mo talo ki mawa mais so bengue c'est que et c'est répété on comprend pendant à changer les p directif forcer l'émission neti ya zala ki wana comme na vie avant les lois zala lobby ya zala ki akoka pe ko benga ye eza minutes temps pour ni to bo ma relation lelo to bo ma relation lelo makasi pour na ba auto monisiko po ba ye po to komi déjà ba odile pourquoi ba auto zaina bango lobby to ko simba bango te ka po ba o ba ye lelo ba tie divagation to considérer ba auto zaina bango lobby bango te bazaki plus mieux que ba auto za bango lelo parce que na kilobi bango pe bazalaki mais bazana ba département mususu lelo ba ye ko na ba département ba kuti ba toto zaki na bango kwani ba commencer ba kabola biso tala pata mbala liboso to mbala suka o bokutana liboso la nini eloni ya pousser muta ko mabongo aza stressé na nini eloni etinda yi ka confortation singa la police kate et tant que papa pourquoi pe ko benga e bosolo ya ko pe ko yoka parce que soka yoka ka déjà que lipa exacte mai kangami c'est que ya osola pe a yoka tango sali bongo tango suna bato balinga kio et si souma bolingo makasi balingi ba koler mingi njora na mamote parce que même la Bible loba chacun portera sa propre charge. Celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée. Voilà. Mutabe bisara muto azate. Ba ko ka pe ko benga e ba sola ba e ba ni les opposés. Parce que ça maman ba tchacho na tchacho les opotana. C'est ça. Biso na kati to zate mais to zo intervenir et tant que ka ke to musala muto sala ya mo. Li solo et l'équipe mi so bato mbalebele. Voilà. Ngape na zara msupe na nabe bana muto ya pe show mais na yo kainano. Ah te place on ngate place ezabo ah obisi pe muto azozela dégâts soni abanda ko zela pe comme boy mayoki soni même moral. C'est ça. Est-ce que tu connais bien? Que bien ma casse. C'est que ça to bito bano kansa to kansi mokili mobimba. C'est ça. To bano kansa pe na Jamal. Jamal ko bakanga batika kena na mbongo. Bon mutu bo kansi pe na kopa mbongo te. Ya lo kwa ndaka za auto lo bash. Jidoka bambi mutu na mabele, mutu a pratikate. Ato bambi sa fa buka ne Paul e kontete. Po yo pratikate. Ya kangisa pena mutu mo na bina ke donc ana ba immeuble ana makambu tout a bossa confortation ça pe kilo. Yo kangisa olobani. Pelir. Madame, est-ce que finga mutu habite bombe? Madame, est-ce que oye ba likamo te pelir? Oh, au moins que bossa maman ami. On a blamba na ngamo tezo. Non, tezo ya to sa mo. Na ba connait mâchoire. Autant moi on le voit les biberons. Mâchoire. C'est le ngoyo. Kasa miso finga ngali. Na samba note. Mutu pa répondre à zate. Yo to kokuta na nde kaka. Ko pesa samba. Bonga so ka nsi mutu ko bima note. Obima te. Ngaku na ya mama danger awa. Seconde mutabimi. To solo lat. Ya tika. To solo la ko benga to rebengi. Tina suka. Tina li fobo sisian.
Merci Odile Manzaka. Odile Manzaka, dernière question. Mais de ce temps, on a souvent un idiot. Fallait se souvenir de ça qui n'est qu'au sein. On a son pardon à idiot. Non, c'est un pardon. Il voulait savoir peut-être pourquoi. Pour n'aller mon soutien à Wingete et tout, voilà. Donc, le roi de la forêt est ça qui est beau. Nanya pas n'a pas bengana. Les lobos ba héritier. Ayaka hotelanga. Ayaka na ba concert nanga. Ayaki na cédé à pesenga. Nani bino bo pour santé na musika ka ndebo qualifienga. N'a un problème non. Ba monsieur et puis biso mon pédalo bela bison. Azaza na prendre mutu ndengeni. Est-ce que azaza na prendre mutu yango? Baza prendre mutu lobi po bi maté. C'est ça. Lobi ozaki na bi abimi ko comme na prendre. Ba mo ko ba saka bellision. O eza inutile. Au pousse na pembe na wera. O dit la benganyo. Au pousse na pembe na wera. Wera ya mbiote. C'est ça. Voilà. Au pousse ni so moni réaction de amabe. Mutu mso za pas wera pa invitation. Et pas wera pa invitation comme mariage. C'est là la invitation Rozo. Rozo kaka. OK, merci to comme Souka bien message à Souka pour na message à Souka. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Je suis comme ça quand le 13 mutabiante CP Amboka et Odile Manzaka na Olinga Pena batongo pe batala la biso ba dossier à Makambango ils batala pe côté bien batala pe côté mabe bakata pe bien bakata voilà. Simple Parce que le autre bi ke mbongo et comment ko remplacer nyoso mais toi pe na moto mosusu oyo apesa nzambe mbongo sanki atala nzamba loba mutapesi ko leki azati cela veut dire mbongo kokote là mais vous appelez bien en batte kokote le seul mutakolo ngola sauter aux akika héritier le seul mutu oyo bana mama banda bakangi ake makaya mutu ke baluke zana OK héritier watanable ba ba comme ça ba mo ba kangai donc au salika elo we na cour moko donc ça ga le seul mutu ke baluka zaka moko cela veut dire aza fort siko soka zalaka ta bien nanga ngayo batu bazala na bango nanga bien taba kama kwelo bien comme pena ke yaye kutu dossier amikate yaye kutu kana ngolo côté ko ya loba ki na ke a supposer yondo ye au commissaire bongo ya supposaki il a pas confirmé il a dit que est-ce que peut-être ezali kamu mutakola ba peut-être oboma mutu tango yoye oyoki passe nango seko sala ngo bongo te siko nga za nango dossier ya makasi na seconde ezo mi solution soka za kata nanga bien afinga kata mwana nanga te na bengi wata na chombo alo yaya mobile n'est pas un musicien obosani mobile na azaka pe vie na ovie nanga obosani ya solo ndimi pena boye koma boye otalité na okaka pe mokomsuma mna ba stade de martyr alobela kao ozaka te nga na monaki alobela na retour rapela parce que mwana za mutabia na tala pe côté bien na retour na tala rapela na monaka côté la rapela grand frère nanga cousin nanga poison mbutu bo monaka te siko batu nyonso ye pa côté la pe na ba wa côté la te ya solo siko botike na maboka ba ya banani parce que biso to ko intervenir te posa wenge mais quand même bateau baza ba indépendant déjà ba sa ba orchestre na bango baluka batela peli Cameroun na liso suka posa la paix bien parce que c'est malgré tout ata asalinini mais aotika la maman c'est ça pour na passer ata ya bana nae pour na souci ya mukolo moko bo mona moko ya muke atelemi na mbeli pa ki osa mutu mabe cela veut dire ayoki passe makasi koleka c'est ça ayoki douleur koleka ebite to kende wapi to suka ndenge nini akomi na suka Dieu bon peut-être encore kozwa mitia ye moko azala te mais quand même abimisa souffrance wana na miso bato eloko bimisi e koza mabeto malamu mais quand même botala eloko nini bimisi comme seti wana cela veut dire alecte mokili botiki biso bopona nini c'est donc bien voilà c'est toute une alerte ya mokili na mbeli botiki biso bopona nini so boyena au secours te tokomisa la mabe. Merci beaucoup, je peux m'arrêter par là. Donc, pour Nanga, Batkata Makambu, Batalango Nandenga bien. Batalango Alice Souka. Marthe Divine, j'étais salée en passant. Vieux Robert Kinto de monter ma mère, j'ai mon pas divine, un peu sur Bassalam.
Margot Mobali Nzambe, je te salue. Dieu merci Mbadinga. Biso tout oza bata mabe. C'est ça. Mutako le mukolo bano kansande mutaza fo. Eza première erreur au sala. Parce que biso to sala batute mukolo biso za Nzambe. Yenda za décision mutu nyonso mulikolo mutu nae. Donc biso to konyo kola mutu na été. Tout ça la ka fort to sala bolamu. Na lingi batu batala dossier wana liso asuka, la liso bien. Parce que na ebité place ni ye fa $1000 diko. Parce que si passe à la télé, peut pas finir bateau, elle cherche aussi de l'argent. Donc côté maman, je me sens peu, moi pas si mouké côté maman, mais je n'ai rien. Nazana 3 ya côté ngote, mais na diebisi bateau à l'obelaka. Attends bala liboso tomba la souka. Boya pena au secours. Moninga balamba eba kika na tango passe. Voilà. Passe à commis. Ezate ke balobi lipa ezate. Mais à peine que place au stress à ma casse et yaka. To lingate eza lokola erreur na biso. Tout ça l'effort drapongo eza la pe kandengeza. Mais to lo baté ça te que akufaka pona. Ezala ka pona. Ke bana si je savais. C'est ça. Ah bon quand ça peut batu. Boye bakape hein. Charge à muteleki à batterie. Kilo ya muteleki. Mutako changer peka pona kosolola. Oko changer mutu pe na les solo. Akoko mutakoko ma pe fan na oka pona osola. Mutako ina mutu na musika komi pembe na changer. Nga bato bele batalanga na musika bakoma pembe bakoma ba fan. Est-ce que to kene bien? Oko yeba pe pourquoi muto se le dit les mandaka ba mission. Obenge bo solo si la te. Ah ne to komi non etira imabu. Est-ce que kene bien? Merci beaucoup. Qui bien te ma casse, c'est qui bien te. On dit le manzaka moi si Nzambe c'est pas la fin. C'est la fin de l'émission. Ah voilà. On a tout dit, non? Tout dit. Tobinyo surtout comprenez-moi, c'est dit le manzaka. Hier sera bandaka bosera zolo lo balingami ko tsa litopo mingi aloba mamba bien. On a j'adore mon zadi. Donc, on a la Flip 4, on a un iPhone 14, mais on a pour ça S23. Donc, on a ligne en téléphone. Téléphone, libanga. Ouh, on a c'est ça. Donc, merci beaucoup, j'adore mon zadi. Je te salue à patience à mon téléphone. Bien, il faut venir un négro, Patrick Négro. Donc, il y a Papi Négro, il y a Patrick Négro, Napeso Basalam, président Bilan Kolo Basalam, 13h lumière, je te salue à passant, DJ Bar. On appelle ce Bamboté, DJ Ba déjà dans des bonhommes moana. Donc on appelle ce Basalam et DJ Ba, Nadine leader il y a des bonhommes. En tout cas on appelle ce Basalam, Moussala qui toko papa les milongo, on appelle ce Basalam et pourquoi pas donc pourquoi pas à tout le monde, maman Mouki Régénie, ma maman chérie d'amour, je te salue aussi à passant et pourquoi pas, Dieu merci Mbadinga, les journalistes par excellence, sénateur Adricha, donc mon partenaire depuis Angola, il s'appelle Pablo King, le grand déclarant de Luanda, le gouverneur de Montréal, il s'appelle Yvienga, la personne Basalam, Pablo King, le grand déclarant de Luanda, et sénateur Yanzambe, et Lelo déjà Bolananga, déjà tout à l'heure, on a 18h et pas 13h lumière, na Zamba Zamba, pour panda Pentekeka, il y a 2 jours, par rapport à l'image et le gouverneur de Montréal Yvienga, Alex Antima, la personne Basalam, tombé d'ici la Koya et pourquoi pas Flavie Panda, garçon shopping, la personne Basalam. Merci beaucoup. Mon numéro de téléphone c'est plus 243 89 85 85 2 fois 351 plus 243 89 85 85 2 fois 351. Le seul mutako long la dossier aux Agawata. Naïbi pourquoi nous avons mais à Koyoka naïbi. Eza ni nango ya yo batabi na kwa mierbo. Ke bana titi da kabila to linga ngote. To mesana karele kate. Na ba gris gris. O te silence boza ni nango. To mesana na ba biso to linga go bongo. To linga pe kenda na mo mikolo javia zo pesa moto kuna mabe. Voilà. Voilà mutu yo ebi. De sel mutu na lo bana bomba. Sel mutu akolongole loko. Ezaka wata. Siko nena lobi déjà boy batu bakuma tada na liso suka soki pe wata longoli yango te ye kaka tozela ekomi ngambu ne la lisele bale fali wata nani so alobela poison mobutu bato totalela bato ye a defendre rapé ekomi makalati il faut mutu pas na avocat ba eti bochata ba avocat par rapport à game. Et ça défi, c'est la musique. C'est qu'un d'abo. Bon côté. On a pris la musique. Et le côté moi. La musique. Alors.
Et voilà, merci beaucoup. Na baignon surtout après c'est biso temps. Merci na tata Aline, merci pour la. Est-ce que d'abord un trésor on est masquin? Pierrot Tsombo poto na peso basalam. Tous les amis de Club des Stars, tous les amis de Tumbalo. Donc on a peso bino basalam. Trésor on est masquin. Papa Versas Daven Touloulou. Papa Versas na peso pe bambote. Merci beaucoup. Mon numéro de téléphone c'est plus de 143 89 85 85 2 fois 351. Plus de 143 89 85 85 2 fois 351. Donc bon s'abonner massivement na Manzaka TV pour ça la bien par rapport à game. Donc merci. Merci beaucoup. OK. Merci na les amis de Tumba. Les amis de Tumba, mbote na bino nyo ça passe vos amis partout dans le monde. Ba gros bisous na bino. Gros bisous à tata Aline Mwemba, ma tata préférée, la tata de mes enfants. Gros bisous à toi, merci pour na cadeau donc cadeau na yo et komaki. Docteur Jackson Lubango mbote na bisika ozwami. Pourquoi pas ma maman chérie Tété qui dit chez ma maman chérie, papa Sami et Congo. Pourquoi pas ma petite sœur Cathy et Congo depuis Luxembourg, Yannick et Kakanga, Gauthier Sweli. Dans la bino tokutani basima so kinzambe a son kité bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.